Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut saluer le Ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard l'événement à Kisasa. Famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko mboka. Ki pa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Mbote na bino nyonso balandia 3 fois w.bomoko ya mboka bisoka di nouveau car toza ko memela bino ka ba numéro ya sika ba invité ya sika donc biso mambakala to boaka kwa to biso sisenga maramtu ya sika ndeka mama mère chef alobi na kini kuna lobi ba porte simatu e kangami donc biso tout à laquelle la porte liboso donc soyo ko na porte simoko tate pour tout eza okangama ministre bomoko ya mboka simbi tout bomoko ya mboka minute au champion quoi veut dire le lobo tunangeza nini ni lisolo ya sika na meme libino na 3 fois w.bomoko ya mboka na oyamba oyo bato ba sepelisa biso ba sepelisa biso ba ko continuer ko sepelisa biso tunangeza nani na biso bino déjà bien avant les artistes et musiciens mais nani yango to découvrir ensemble na plateau nanga lelo ya bomoko ya mboka naza ko yamba invité nanga wana za ko kota. Bonjour papa. Bonjour papa. Kala papa. Oui, c'est vrai Kala, mais Tozali. Mais boza mais ndeti boza te zakanine. Bon, peut-être ça va circonstance et puis bon après moto na raison na ye, ngai ba raison na ngai ezali ngai personnel. C'est plus Moussala. Na qui concentrer plus na Moussala et puis bon raison liboso ngwa ngana yebio mais tant mususu balandi à 3 fois w balobi kala et puis bamona babi elongizo su net ya ba bébé lisusu dans su ba ko bunga yo so ko se présenter devant balandi à 3 fois w.bomoko ya mboka et puis na bande comme susu tant musu ba yeba kiote. Merci Balandi ngai chacun le premier de la classe na sepeli sabino banda ko banda OK jazz tito kei na bana OK. Voilà, je crois beau se rappeler. Merci. Alors, c'est Peli Sabino Kobanda OK Jazz qui on a bana OK donc beau c'est la bobina. Mais mamsou alobita mamsou moni nenga zongi comme ndeti bébé ya na biso papa na biso leki na biso tamsu toko bunga mais ekoza tamsu na mungongo ba yebake eza vraiment yo moi kapé là ba bapina ke vocal nini bako yebela yo ezali belé na remixa banzembo belé na imba banzembo sika na bana OK trop na éviter na sala ba reprise banzembo belé oyo bato ba yeba mingi moi vocal mobo oyo tant que ta première vocale non à OK Jazz. Ah oui, Liboso, je me rappelle qu'il y a un album à Cabinet Molili. Yo Samuel Jengae. Zonga minwe bete ona kobanga papa. Olali wapyo. Mosana pasina yo wana okoyebo yanga Jengae. Upena nga yo Samuel. Ndenge tolobaka na 3 fois w yo motamonte amabe yo linko tike sikate mais pousanati. Poussano banga po banga bota mikalate dans vedi akomo tambola tamba vedi pe marma minene komo yango komo bangsa yo batamte amabe bo poussa boutique la pe biso bato ya sika place to vandati donc bo sepeli bo comprendre déjà wapi binomo bo sepela pa bo zali bo yebi déjà que baloye mwana to binango na ba fête to binango tamtu na bekala na mère vedi yo ba papa mso ba sepeli ba ya na biso ba sepeli papa to yo kilo yembo OK Jazz donc banano kana OK Jazz toneni repère nanga na banda ba orchestre ya Mike ko banda ba Congo Matadi
histoire nanga mutu na histoire na ye na bana ba chorale et après dans les cas de mouvement où était bayebi voilà vieux Simaro a découvrir ngai voilà na qui la préparation album na ngai moko a découvrir ngai puis na côté na OK Jazz. Yo qui na luka musala te ye mo a découvrir yo donc veut dire maman baluka baluka nga d'une manière ou d'autre voilà na ayoka sango na ngai à travers guitariste moko après ba mimi ngai kuna que vieux même nga na ba guitare on autre même pas vieux na se retrouver pas vieux vieux ayokinga tant ayokinga et puis c'est bon quoi et des fois une fois kaka et si nango vieux minga na parler après singa ba CD et puis binga aussi bani musala une fois avec action mais tout bétané moi chita sima parce que na a début au lobby que le premier de la classe ezaka nini na classe à papa wemba tonde nini non wana ezali école ya vilanga beaucoup mais nga naza na école mosusu nga na bannanga carrière nanga na école ya Odemba donc voilà alors Kombo wana ezali na utunga tena pesa kiango je me rappelle na 2008 c'était on a quitté Kisasa l'anniversaire à vieux et pas inde ba meloman nanga ba benganga le premier de la classe voilà. Mais ceux qui papa ambiso madilo la muke ba ko silga pa alcool ba yende les premiers de la classe ya OK Jazz. Personne bino boli mama polémique na boy na polémique. Vers Simaro maintenant pegi ça maintenant polémique. Abisanga le premier de la classe mama polémique na boy. Bon avec vieux nanga to coopéra ki toko ata la muki a ko wela nanga ki kombo na te parce que na habité bon banda ba histoire OK Jazz le premier de la classe c'est ça liboso izanga. Voilà donc mon côté a zone combo ana bon il y a zone combo système bon polémique était na boy na balobi polémique te biso beto ataba système ka bon moko biso to so bata sang ça veut dire ça ka mo ba mutuna to koma point na ilenga mi émission no mo ba Holanda biso mais na lombango vraiment na kata OK Jazz okuta banani na OK Jazz na kuta ba kulutu nyonso ba komana Josex ba Pepe Ndombe Opetum ba Diato Lukoki ba Seigneur Lokombe hein mais au bangate ba mikolo bongo ba grand bongo oya kokota na kati na bango ko banga ezalate bon ko banga na ko ba ko banga ba stress ezaka nango hein na normal ko to beta musique wana na ko beta musique o meli mais na podium le so kota ba stress ko za nango na banga na ngate na banga muke na sens que bon ba to na mona liboso na nga na mona bango ba yemba danger betela mon peu maboko na beta maboko ça c'est vrai na yoka bango ba para nanga ba yoka bango on a approché bango ça c'est vrai ko banga ezalaka mais après tant ba sepel na musala nanga ko banga le longo nango na bino na koki nanga et puis voilà c'est tout quoi biko banga ezalaka ndete te ah mais nga na ko beta moi elo mona ebike beta ka polémique te na nia polémique na nebe na bien po balandinga ezamba mituna musuve di ba pesa biso kuta ina batampanzu kuna meko tune na biso pena moi question wana vidi yango nga peta mususu na nina tuna quoi na nina tuna yana nga na polémique te na polémique te mais balobi kuna za kipo kene fo moi eloko nzoto ezala parce que vieux moko baka tika na vidi banzungu quoi yotango ke kuna okendaka nzoto na nzoto beneni ko bandima yo po bi ozaka ko banga ndeti ko banga te donc si ko zaka si na makamno ko ya côté na so ba Congo ah oya biso ko to wana ezalaki na kena bulo nanga c'est vrai bat parlo ba ki yazo kene mouvement na ba bareot ba rolekayot faut ben na moi plan na benda pété na kota pe marambe simba na convient attaque penza de base ya mouvement tant ba hein ba pointure ba téléminga na kati na lupa c'est de mon côté na studio batiki te au voyage mon batiki na tikarate on a si moi dans les gars les gars ça m'a collé avocat de moi na les gars papa na sola na tata likolo
Balobi balandi à 3 fois W bolanda toujours liso na biso ndenge toza ko manyola ndenge ya na biso papa na biso ndeko na biso aza ko répondre na ba question na biso nangola naza ko mona joie ndombele bibliothèque internationale ya yo ba salam yango wana ya oh na bosani teta na ota mupandi na moni wana donc vedi père nanga moko ya motema papa nanga moko biso be ke jokes tellement propre leki papa nanga ya yo ango papa jokes ya yo ango ba salam donc papa we bazaka mingi te to continuer émission na biso papa mais tout monde parcours na tout monde makamno nyonso ça mais oyo kova na poto koluka nini babi poto cimetière yo bando na poto bokanga ma awa yango pe bomo na sute toneni. C'est vrai, nous souvent l'ilobana mutoroba bon et qu'on doit malango mais mutovema après ça ilobana goût ezali venanga le poète Massia ce qui est vrai photo tondi mayango ezaka cimetière ba musicien mais après moto na raison na yi bon nga personnellement na linga la cimetière ponanga donc absence wa monaki parce que na saki projet na ngai na linga na travailler ndenge ya ba ndenge to travailler na mboka te parce que na mboka mpaya na soki ton na ngai na meka travailler ndenge ba travailler ka awa na saki projet na ngai projet wana ils accepté na France et pas nazali donc na démarré ki carrière na ngai nazi occasion na sona yo lelo ba meloman bazo kanga donc j'ai sali encore vu na Simaro dernièrement à la Kiawa na lobaki on zali mal nécessaire marqué qui na pour ma santé mais na la liste qui dossier nanga via féliciter kingai après ça un peu conseil comme toujours singa chacun beaucoup baby saté na bivé na baby saté donc album nanga en cours j'espère confirmer bino et la année oyo na sina bani ba tourner nangai na sisi ba première partie na beti ba première partie ya ba artiste minene et belé mon exemple na balandia 3 fois W ba artiste sera minene banane oka ya biso kuna bien mususu ya biso te na sali première partie bon na otanga no soutena ko bossa na tali na sali première partie ya Manobi Bangu na sali première partie ya il y a Tikenja Fakoli, dans la première partie il y a Richard Bona et puis voilà quoi. Bon là on a beaucoup tourné dans Yangai et na Sisaki jeudi awa na sali tournée régionale avec 3 artistes dans Nasima. Oh, quand Misa tu as été belé namte. Ah non, la monnaie comme musique ni noana. Et ça toujours rumba tango bandaki pe, toi il y a 20 titres. Et c'est un 20 titres. Tant que papa on a guitare la voix c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi Mbonda et puis moi Ngongi, Tomulangi. Ils ont accompagné et on a rumba. Donc biso ko bak na biso biloko 20 bon. Na critiquer na ngate mais na préféré na beta biloko na ko baki sa artiste mais ko la 20 titres. Vous appelez 10 titres. Parce que moi ko beta rumba on a pour moi avec 4 personnes, 5 personnes bobet na rumba solo. Ezaka mayele bien tam sou moyen de mutezanga. Eza moyen te parce que na travail na ndenge ya na ba condition bien. Donc ezali moyen te kozanga. Ezali mayele. Voilà. Ça c'est précisé, ezali mayele. Mais ba kino balinga na ba biloko ba arrangement belé te bango niatango sumato leka. Mais tango yeli bango ba arrangement belé wana est-ce que oza si vraiment ko leka na mine na sopo obi pe neti kana to lando na awa olobi ke o talisi mingi comme tala mingi ba côté mususu wana eza pena côté na biso te. Donc c'est veut dire bimino vraiment pas na biso musique no biso to yoka su te bien neni. O se pelsa su biso comme se pelsa no ba tu mususu bien neni pour la moto comme no en France au moins musique no comme no ba français belé. Musique dans ba français te nazobeta musique africaine. Nazobeta musique africaine. Tant mundele ayaka kokota concert nangai ba komi wana c'est la musique africaine. Je crois ezali présentation na expliquer kango. Eli façonné biloko kolia. Comme mundele tant ta biloko na ye. Damage moko boye mais décorer yango. Ndinga présentant ko peso elengi. Voilà. Donc je crois ezali nazobeta musique africaine, nazobeta rumba congolaise. Mais na équipe moko muke. Mais ba kino ndimi ba ndimango. Bato yo na obligé bato te ba ndimango. Nazali franchement ba ndima yango.
parce que mosala ezaki toko voilà mais bino bakino ngo pe ba problème kaka oh ba na demande à kini fait abozong sandule anga zong sandule ngam na sala ndule ngo mais ba habita msubi no soleil mabe en bandule on peut kufu oh ba ngota msubi ba mo sabino na forme ke bosola su bien na bande na bino ba côté kuna mandule zonga ta msusu oh bandule zalinga c'est bandule zalit et puis bango mo il paraît que moi manzanze comme belé. Bon, manzanza wana ngaza nanga maître te pona juger na professeur te pona juger manzanza wana nga sandu na ndingi nanga. Mais yo za les premiers de la classe veut dire na faut pas pe professeur azate au ko remplacer pe professeur au sungabe bandeko ta mususu hein o kota na mo malembe quoi. Pour dire la vérité ngai tana sala projet na ngai souci na ngai ezala ki na faire découvrir musique nanga ya mboka nanga ya na mayele nanga et pas mususu. Parce que pour dire la vérité, tu as bon makamute, tu as hypocrite, tu as aider la population à comprendre en gros. Donc, dans mon qui ba mieux son côté, ba musique na bisoté. Tant on parle la rumba congolaise, ba bien en côté. Connais pas. Au côté million ba éviter. On t'a fait des activités mon on bête na prison, on a bête na prison hein. Voilà, na bête na école ya bana na ça activité, na ça atelier pédagogique. Donc voilà. Alors, m'a les avec na prison, na mon azo bêta baïbi dans mon haïté, baïbi dans mon perumba congolais, mais par contre, tu me rappelles, Batangelinga artiste Moussous. Non, bon, tu vois à peu près. Alors, le souci c'est que Nango, n'a faire découvrir la musique Nangaï, n'a milieu Moussous. Voilà. Bon, accepter Ango. Je suis très content. Bazo pesa nga boulot ezo faire vivre nga hein bon bis tanga bosser ngo wana mundela sepeli abetsa nga afutanga bien bon c'est déjà bon pour moi quoi. Yo motoza na mbongo ebele lokola est-ce que lokola la bibliothèque internationale joue en Ndombele na Angola mutala mbongo nebele ya tala mbongo no bango ya soutenir azana producteur moko yo baksa pe plus pour d'ailleurs za mbongo ebele to ebio ya moi ko ya ko tia moi pour lisusu amwa na mboka bendele ya biso yebikaka système ya moro beau frère ye mo mbenga obike oza bof na biso po moi petite sœur na pointe ya ngambo kuna donc boulot yango ya bof na yo so po tie loboko pepele ambetelo to comment on anje na suka ya émission na biso. Projet d'avenir. Projet d'avenir dans les alliés, Moussala, n'a pas projet belé, n'a pas contrat belé, n'a signé pour 2016 et concert. Album n'a les alliés prévu année au fin de l'année oyo, n'a pas confirmé venu Ango. Jusque là, c'est bon. Single toi album. Les alliés vraiment album. Toujours discuter dans nous normalement, il y a 16 titres. 16. Voilà nous sur Yomoko. Système à Sombate. Non, bien petit nanga yo koma bien yaranan. Bon, et on peut les soumonter hein, on peut les soumonter même na sombité. Pendant au somme en 2020, on a voilà, on a bien mais bon bah 2000 peut-être 30 parce que mutu ça là. Na le bien zalango belé. Les alango dans mutu peso pas bien ya peke, arasa l'album netika moi 40 kota ba chant à cause on a oui, à cause. Mais au l'équipe na OK, jazz au l'équipe na bana OK. To yebi atanze mo moko te ya otia. Mo bangi to tia no kutu te na OK, jazz ne yo moko ne o Simba. Ngao na tsami balé. Bon mais to yebi ngote. Ba musu batia te na album asuka to sala ki avait Simaro a onandombo petum na ya bulantulu nzembo nanga s'il te plaît akuna mingi ba yebarete nzembo nanga. Ba bataki kombote s'il te plaît nzembo nanga e ondombe présentaki ngai chaque mbolo pango efungami pona yo. Ngenga lokola mwese na likolo makolo nzela oyo mema bingaye ezalaki nango nzoka d'amour nakomaki pe nasalaki shona ngai kimondundu babi tant soka nzaka ngo eza soki ya mokomi nango yeyo donc veut dire mokomi nango yeyo ya soto komoke na suka babi na oyo ya babi pesa biso na moko po osa sumo moko na suka na oyo ya ata mwele au moins 15 minutes kana oyo ya
Tu le dis, titre quand on a les années. Ah, bien on peut vous. Na dévoilé comme un mouton malamoko. Pour oser là, moi, biso biso to luka yo ya. To lukio na ba fond, to ba ninga ozo fond na ote. Babi mais ba kenda batu ba sepelisa biso bangwana. Batu ba ko sepelisa so parce que rumbeza li sous temise comme makelele, batu ba ko sepelisa so na mango bangwana. Tiko, ntango ba mono babi ke ba sepeli déjà. Donc moi Molikambouté a dévoilé quand même titre album Nangaizali Les Temps du Soir. Pourquoi quand les temps du soir? On a expliqué bien. Vous avez PCT, on a déjà titre. Comment la biso na se ya nini na biso na Facebook ya Bomoko ya Mboka. Oza na question to lukeli susu. Pourquoi kaka les temps du soir hein? Ouais, les temps du soir. Pourquoi quand les temps du soir? Donc pourquoi babinine? Pour nani? On pensait qu'à Nenge, Soso veut dire que na terre ekoki bakota na nini soir ekoki bien il est parce que na soir comme à molilité faut que ça mouinda pour mona tant mouli ekota ka sengani pour mona bien faut que ça mouinda ceux qui ont monité au simbelo ko ya yote okozo eloko yokana kité moi extrait yaya tout à mur yaya moi extrait na lolaka yaya moi extrait le temps du soir le temps du soir moi le mois dimi vous aimez ça trop ngate yaya bango ndi batu ba yembiso yaya nga na saka musaba moi musana bango batu ba otala biso nga moi musana bino vedi na nga moi musala na saka nde bino botinda nga na tango ya kala soki onyati sete nyatandika ya moto zilobiko lele koma mondele antitetanike soki osite okoki pe kokufa bapoubele kala biso bana ya babola tolokotaka bajambo na babiskuit lelo etikala ya bizengi na maboma zala pe na chance pokuta fufu ya kopola bibembe kala tolelaka na bambetu lelo ata osangi ekoma katafalke cimetière ya bumbu na sayo batonga bandaku na misengela kili pardon te na lilita ya papa bozano na ekokiti baloyembo ya kitoko boye melodi ya kitoko maloba ya kitoko yo muto za kolanda biso na 3x zela vedi zela bomba déjà ya yo tango album ebima vedi koluka on internet te ko copier yaya onyo kwa ma osomba ngo ya kosomba yaya moi dédicace moi dédicace ngana ko dédier ba na osaba dédicace nanga d'abord na maison oyo ezoko bazo accompagner ngai déjà na remercier Oda qui est allé organisme moko en France ils ont financé na conseil général bato ça va tourner merci na maison nangayal prod merci na le phare Jean-Claude Emmanuel moto a découvert ngai na France awa pour na sala projet ngai merci na bino sobolinganga chacun pour le premier de la classe avant to kata avant na zongela yaya vedi na ngai na pesa mbote na ngai na famille Kumenso hein tana ota na kata famille Kumenso na omona mama Nadine mama yanga tana ota la kata famille wana na moni vedi ba petit donc ba jolie fille ba na kata kuna Nelly yayo angwana divine yayo angwana bino no sonaka palais ya bino angwana sans oublier petit na ngai moko don neve na nga moko propre Eric Makiese continue aussi mbaka mère bien continue robon ma mère malamu veut dire na continuer moi et c'est peli ça ravi bika moi dédicace c'est ça là moi bien tant na na si ma caméra na omona donc veut dire Pierrot du chic quoi Pierrot du chic a zoomé na nenga mukete donc a zoomé na nenga mukete ya na nga Santos Sonangol muto ala mbongo ne belé so to boye poani muto asimbi donc veut dire le pétrolier quoi ya na nga ya yo angwana na komi na suka ya to komi konanje na to komo ke to sisa na biso émission oboki bato belle na mission na nga ba to kabolara bah lui dit donc biso to benda na dit yaya tellement ba ya ba la momo te belé biso to moi pour minute moi malili ti ana poussa na pe mena yaya donc yo muto lingo poussa na te na oye biso poussa la
La biso pousse nango. Veut dire pousse na o tikla biso pe sika biso pe to ya. Ya. Moi loko asuka ya. Oza wapi mama fungola. Ezali ngai moto mosusu te. Fungolela ngai mama kodu tete. Ezali moto oyo oyebi bien. Merci Nabino Nyonso balandi à 3 fois www.bomokoyamboka tokomi na biso na suka. Veut dire on a clôturé ma solo oyo on a à la gauche droite dans le bi PPDG Patrick Momo Digital kolanda batamio so mte amabete kolanda batamite amabete bisoka musala baloba te biso to continuer boulot. Merci beaucoup tokomi kotika bino papa, merci beaucoup pour na kondima ko passer na télévision na biso. Merci pe pour na bino na ndenge bo looking ngai na kombo ya ba melomane. Merci mingi. Merci beaucoup.